JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. La guerre sera longue, mais populaire. La vie est un combat de tous les jours. Vous avez peut-être gagné la bataille, mais pas la guerre. Soutien à Bokechu Wayambo, l'élu de Dieu. Voilà, Sodan Abina Mikili, JDK Mopa Mokonzi. Tous s'abonner massivement et gratuitement sur votre chaîne qui est aussi la nôtre, JDK Mopao TV. Bande koko s'abonner ezali ofele. Alors, nakozala vraiment lombango na kolinga ko traîner na émission oyo puisque na ye kaka ko alerter la communauté congolaise par rapport il y a ba publication odieuse, ba publication honteuse, ba publication ya Sony ya mawa oyo touti komona biso nyoso pe toza komona eza ko continuer ko circuler ya Bolumbu ya Wayambo bandeko tosala keba na makamususu otozali kosala na mokili oyo ezali normalité et on n'acceptera jamais, on ne peut pas tolérer ba action mususu ba acte yako dénigrer yako humilier toute une personne ou un père de famille na niveau ya Wayambo ezali malamu te. Wayambo azali populaire, azali connu et reconnu tout le baka monde entier. Azali star ou azako bundela mboka. Mabe na malamu ekoki kozala, mais totalaka mingi côté ya malamu. Alors lelo oyo bo publier Wayambo par rapport ya ba intérêt na bino, mais eloko ezali oyo nga lelo na yeko lobele ezali guerre oyo ezako se préparer entre bana na biso oyo balingaka Bokechu oyo babimaka na malili tangu Bokechu asalaka ba marche, organisation ba marche, bana wana nyonso, bana wana ya bamboka nyonso tu batelemi, bana ya Belgique, bana ya Hollande, na Rotterdam, na Amsterdam, na Bruxelles, na Namur, partout, na France, na Allemagne, na Luxembourg, partout na Suisse, bana nyonso la génération d'aujourd'hui, bana na biso obazo botama awa, né grandi awa, et puis na ba oyo, ba yakoya, ba koleli kaka awa, en tout cas, bazali déterminé, ba sengi guerre contre Bandibu. Basengi guerre contre Bandibu balobi bana wana bazali tellement décidé tomatisi mafuta, tomatisi tension ya bana biso. Tokoti na kati ya division. Pona nini? Parce que to hotel a ba intérêt.
état mon côté na mukilio état mon côté oyo elandaka makambo eleka na réseaux sociaux ezate na mukilio oyo état moko ezalité c'est-à-dire celui total ba président ba mboka mususu balandaka makambo eleka na réseaux sociaux mais mokili ozika et ba okufa mais état congolais gouvernement congolais bakonzi ya Congo baza ko fier bakolanda oyo ezoleka na ba réseaux sociaux et baza ko considérer yango jusqu'à ce point ya kokende ko humilier un père de famille. Mais ça c'est quel comportement? Ça c'est quel comportement? Alors nango na ulinga boko mselanga message oyo epa ya Bokechu Wayambo. Élu de Dieu, leader d'opinion. Soki okozwelanga vidéo oyo Wayambo meka ko la vidéo rapidement puisque nazana ba information, nazana ba fuite, batu oyo balingi ba venger yo. C'est-à-dire que banana biso oyo bazui message oyo parce que ba vidéo oyo tamboli partout et banana biso bazana ba vidéo oyo et ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que tosengi ba bloquer ba vidéo oyo ya Bokechu. Tosengi na peuple congolais oyo ya bwania, oyo ya intelligent, oyo ya mayele botika ko partager vidéo ya Bokechu. Nalobi bien vidéo oyo ya Bolumbu botika ko partager yango, bo bloquer yango. So batindeli yo ko partager te bloquer yango. Puisque banana biso oyo to bota awa bazana méchant ya kosakana te, basengi guerre, balobi il faut à tout prix s'attaquer na bandibu, batumba ba mosquée bandibu. Banani baluki guerre oyo. Bino bato bozana kata gouvernement oyo bozoki ndeko futa ba mbongo na ba marocain na bandibu pour na ko s'attaquer na bato. Alors, aujourd'hui, lelo oyo, bo s'attaquer na Wayambo. Parce que vidéo, ibimi ka lelo, ibimi lobby awa. Mais ça vidéo ya kala. Et ça vidéo ya kala, oyo bo Kechu Wayambo sa leka, abeti lapso li solo, aibisa biso ndenge nini, et lekela ki, bakanga ki ye, azoli nga kote pa na ya, uti kosa ba course na ya, azoli nga kote na ndaku, ba bimeli ye na bandibu, ba attaquer ye, bakangi ye, ba ki 3 ou 4, bisus bakangi ye, Moga bendie pantalon alongolié survêt ya pantalon ya survêt à l'attaque et Moussous a profité pour na azoba image. On est ali na mentalité congolaise. Mentalité ba zoba, ya ba inconscient, ya ba faible. Comment yo penser na vie na openda lelo boye na 21e siècle communauté oyo mboko ensemble la lokola Congo ezate. Peuple de Dieu na ba réunion so ba église ali. Na ba coin nyo sur l'église et li ba pasteur ba l'équipe minko les ba professeur. Mais comment on peut en arriver là? Comment vous voyez makanisi botinda batu ba kende ko s'attaquer na mutu moko tout simplement parce que aza d'accord na binote azo bundela mboka. Na yango na eko sala vidéo oyo rapidement pour na ko alerter peuple congolais mobimba partout bisika bozali bolinga bosala ba vidéo ba chroniqueur ba chroniqueuse ba lobeli ba youtubeur boluka botele mambangu bopekisa bana na biso bazana intention ya mabe puisque mafuta et matina cerveau tension eza makasi parce que ko publier Wayambo eza lokola botoucher tous les Congolais. Donc, au publier Wayambo, ezali lokola osimbi la République du Zaïre. Yango bana wana ba telemi bazali décider, faut basala dégâts. Alors, pour te éviter bain de sang, te éviter ba dégâts wana, te éviter ma kila, te éviter ba tumba ba mosquée, te éviter guerre contre bandibu. Na sengi na Bokechu aleka a calmer bana na biso
Et par l'occasion aussi, n'a profité jeune ceux qui me suivent en ces moments, restez calme, gardez votre calme. La situation est au contrôle. Je voulais juste passer un message à tous les jeunes nés, grandis ou arrivés ici en Europe, ceux qui sont derrière Bokechu, ceux qui sont en train de soutenir Wayambo, restez calme, gardez votre calme. Excusez-moi, la situation est au contrôle. C'est-à-dire que, je voulais dire par là, les adultes sont là pour gérer cette affaire. Alors, pour l'instant, je m'adresse à tous les jeunes. N'allez pas brûler, n'allez pas s'attaquer à nos frères marocains ou algériens, à nos frères arabes. Laissez la justice faire son travail. Laissez la justice faire son travail. Alors, bandeko, to partager émission Oyo, to linga, to telema, to calmer banabiso, parce que déjà, na mboka nabiso, rien ne va. Rien ne va dans notre pays. Si vous m'écoutez, les jeunes, to trouver d'abord la solution pour notre pays, puisqu'il y a la guerre chez nous, au Congo, à l'est du Congo, à Ituri, à Goma, à Bukavu, à Beni, partout dans l'est, ça ne va plus. Alors, au lieu de rajouter encore, essayons de rester calmes et de laisser les choses se faire tranquillement, puisque la justice est là, la justice est présente. Ne vous inquiétez pas, on est là pour cette affaire et ça ira où ça ira. Ça ira plus loin. Alors, bandeko, dans Souka Awa, na betika mbela que danger zoya, mabe zoya, bana biso ba telemi, et il faut arrêter ça. Il faut arrêter l'hémorragie tout de suite. Bokechu Wayambo, s'il vous plaît, téléma, puisque Ozana nous sécurisait. Bien que calme ali, mais Ozana nous sécurisait, c'est-à-dire que Batubaye binda kunayo, ba voyou wana, ba assassin wana, ba binda kunayo, ba place au Vandaka, donc Ozana nous sécurisait. Alors pour nakoboma moto, ba nabiso ba exploser mokilité. Na sengi na yo oloba o calmer bango bokom c'est dans la vidéo o epa ya Bokechu Wayambo a calmer ba na biso ba jeune ya lelo a calmer bango on nous basaki ba marche on nous basaki ba marche on nous bazana ba na souci ya Bokechu ba na souci ya mboka na biso la République démocratique du Congo et retrouver ba valeur nango et retrouver fierté nango. En tout cas Bokechu il faut loba o calmer ba jeune. Alors na osuka awa na merci na kosenga na bino surtout o bolanda kingai et na ko bossa na te bandeko nyo surtout oyo bolinga Bokechu to soutenir Bokechu tina niveau ya loi na niveau ya justice to casser le côté to boma mutu te to sala mabe moko te la nudité mutaka la za ngwe le côté na yoki mama moko boya za koloba Bokechu ozui na mongo lokola yo ofinga rabatu au finir ba président de la République, au finir ba sieboye, au finir ba tuboye, au finir ba artiste, au finir ba star, au finir boye, au zui. Maman na ega na ebisa que pour na ne zui yote. Matike blo mutakala ya Bokechu bolia. Bosa na o bosala. So ko lia te obwaki, mais boye baka que la guerre sera longue et populaire. Alors ngai nazali mutoyo na yeko senga nde kimia pona bana biso babima libanda te. Babima libanda te, basala mabete, bazela ti Bokechu akoleka na justice po batuana otobenga lokola les assaillants, les voyous
ba inconscient o bazo bateke to obunda pona mboka bakozala arrêté alors na esiko ko yebisa na ndeko oyo nyonso akozwa vidéo ya Bokechu, s'il vous plaît, pardon, bo supprimer, puisque ça sous na tina morote, to si to moni, to lembi, parce que mitakala na communauté congolaise, et comme le rôle qui ndoki, et comme le rôle ya konoka, ça dit que mutu mo ba vandi na kwe mo boye, a se pela amona zobozi ya mutu, amona ngwe lenge mona ka zobozi, amona ka zobozi ya mutu, amona ka moseka ya ndeko moko boya mwasi mosekezo seka ya mona ngwe lengi siko bomoni zobozi so ipe lobi bomona moseka bomona ka échanger ba vie ya mutu moko te échanger bino pe loko moko te epesa bino pe loko moko te na sali deuxième partie ya vidéo oyo pour na soutien ya Wayambo l'élu de Dieu. Alors na suka awa nako pesa mbote na ngai vraiment na ndeko na ngai na pesa ka conseil na mutoyo o lingi. Alors merci à toi na kati ya Suède, merci na ba conseil na yo, merci na ba compliment na yo, merci na ba encouragement na yo, ndeko na ngai papa na ngai na kombo ya Gentini Jimmy et Fanja na kati ya Suède pese langai mama bambote belé na bana. En tout cas merci encore une fois na ba conseil na yo, merci encore une fois na ba encouragement na yo, nzambe alola apambola yo na libota na yo mobimba et surtout que na musala na yo nyoso ekende malamu et na ko profiter na pesa pe mbote na ngai na mon sponsor officiel Salon Micha, coiffure et beauté, 27 000 Évreux, La Madeleine, place Kennedy. Et na Robaksambote Nangaï, na mon sponsor, monsieur le maire, le bourgmestre Yabandal, l'honorable Afo Ndofula Mampouya. Et na Bossanité, et na Kobosa na Rapete, maître Alain Lyon, na Kati Argenteuil, na 95. Et na bakisi Anita Molembek, merci na encouragement. Et nako yebisa na ndeko ya linga ngai mingi atika kangai te auti ko kanisa bana na biso na Congo baza na mwa chweke, baza na mwa maya komela, mwa koka ya komela, mwa lipa ya komela. Balobaka mingi ke loboko epesaka oyo oye mona te me nakolobaka ke aiko maneno motema ya mama Hortense na deka na Danemark. Merci na zwaki en tout cas nzambe a pambola yo. Alors nakobakisa Jerry Dubaki na mama Louise na kati ya Bruxelles, nzambe ya lola atika bino te po bolanda ngai et puis na kosukisa epa ya mama na biso tata mwasi ya bana mama Mami Charlotte Nsilou na Dro 28, Chéri Paul na Merbo na Charte 28 et puis il y a Guibert Dibonza le monument, il y a Caroline du Nord. Nzambe alola apambola biso, apambola bino, beau s'abonner massivement et gratuitement la chaîne Nabino Obolingaka Mingi, chaîne le Blagamino vérité, le Blagamino vrai, la information où tu as la source. En tout cas, vraiment merci et tokomi na prochaine émission. Yaboye. Ezalate, leader d'opinion, élu de Dieu, Bokechu Wayambo, Ozana soutien de tous les Congolais, Obalingi, renouveau, Obalingi, du nouveau, Obalingi, ba valeur Yambo Nabiso, Ezonga, Obalingi, bonheur Yambo Nabiso, Ezonga, Obalingi, Mboka Nabiso est retrouvé et Sengo. Tika Tenzambe Alola, Apambola Biso. À très bientôt. Au revoir.
Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.